Mais parce que Timothée, bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle. Ah bon? Na évité maman. Na vanda kabo, na kaka téléphone est sonné. Nan, famille il y a sœur merveille benginga. Ok. Mo betelinga les solo te maman. Masolo ya katie, masolo ya katie. Et pendant bango ezaki obstacle que non. Papa, pourquoi moi n'a pas oublié ma témoignage sans permission d'Abisso? Nani frère du Dieu, bah ABC non, mais il faut 4 témoignages parce que pour les autres qui ne tellement en profondeur, il faut 4 témoignages. Bon. Pour moi, pour Jésus, je suis d'accord. Donc je suis d'accord à cause de Jésus. Pour la caméra, maman, tu fais. Ça va sinon? Bien. Na uniforme. Au bon année, na uniforme est beau. Hein? Bien mon bon laisse dans le bassin. Et bandaka aussi ça mais na koki ko annoncer ba grand frère ba yeba ki merveille zoba. Na présenter bino bazo postuler comme bidel général école et des prix première humanité. Ah. Ba tu nan bidel général et bali première humanité. Nana ebisio. To kinda classe ba parents ba me présenter na réunion ba yebi sur le monde de sirène. Et bien partout na sirène azanan. Sirène azamutu oyo afanda na mai. Sirène talinga vie oyo ba show. C'est là ce que zo mona esika moko ba show parce que c'est qu'il y a moko na biso ba transmettre idée na katisika. Quand il a été à sa créature en mais la détestait. Pourquoi? Ouais, ça là. Si on a une opportunité de le voir, c'est bon ma vie nanga. Oh ya malam nanga na mona nanga. Peut-être que si on a mona de le voir, c'est nanga na kufa bon. Tout non. Est-ce que na bon moto botan vous avez non délivré? Bon non sur la tente na wala. On appelle ça quand introduire ça qu'on a gagné. Non. Na butu bi wando sur la tête. Wando. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien. Il est saint, sa sainteté nous couvre. Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment Nazaréen. Nous vous disons bienvenue dans votre émission Témoignage. Puisque vous avez expérimenté ma cambo, na moini satana. Babeta kamiso pai paite, bazungi la princesse, la humble savant de Dieu pour babeta ma cambo les araki. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous recevons encore notre bien-aimé Merveille, la sœur Merveille, et son pasteur Timothée, pour que tout continue à témoigner. Jésus Pambola, Jésus Pambola, Pézo Pambola. Mais Yambo Naibsa Bango, bonjour. La Seigneur Alain Kiakala, Yves Bolofa, Papi Sepsou élément, et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah.
Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. De retour sur ce plateau, ce cantique a fait plaisir énorme à Nekab, ma sœur de chaque jour, de chaque instant. Pourquoi pas Marlène Bouilly avec salutation. Papa Guy là-bas, là, mon papa, moi-même. Et maman Lauriane, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Eden et puis à Anaïeul Sacré. Eden est sur le point de réaliser l'exploit, mais il ne parvient pas parce que la sœur Tiffany dit que non, ses os sont plus meilleurs que ceux d'Eden. Oh, Eden va connaître la défaite encore comme son grand frère Erwin. Oh. Donc, joyeux anniversaire à toi. Anti t'aime beaucoup. I love you so much. Big salutation à maman Madé Kebani depuis Londres. Pourquoi pas à maman Furatabo. Ici, quand on est sur les États-Unis, on a Biden. Nicolas Zesumboka trompé. Maman Betty Kokele. Big salutation. Merci et béni. Bayonia Soto. Zaraki Nabiso na consoeur d'évangélisation. Il y a déjà mes invités sur ce plateau. Je commence chez le pasteur. Bonjour, pasteur Timothée. Oui, bonjour, maman Tiffany. Bonne santé. Nangolu ya Nzambe alola vraiment malam. Ah, papa, parce que bazo ça qui osait qui na concert mais nazoba. Ndingeni na mona pasteur Timothée. Tu m'as comme ce cas pasteur Timothée ngaka obata mata concert. So e concert ka humilité. Te ba kiti oyo batela ki biso ezaki nango liboso. Mais par rapport au yoko mona te parce que ozalaki trop concentré na musala na yo et tozalaki wana tozali na biso ya omonana mais yo nde ozalaki nalobake nayebi na koloba bon bato tellement que bato bazalaki mingi okokai koyeba te ke nani aza te donc mais bato nyonso Yves Bolofa bayebaki ke tozali parce que bamutu bayambaki biso lorsque tu komaki na prophète Josué et na bandeko oyo tozaki na bango ba accompagner ki biso.
vraiment na sepela qui parce que musala les cas qui tellement malamu et puis masina ezaki béni musana qui na kitoko bon nzamba pesa occasion bisirane sur les cas ezala bongo. Amen 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 lilo bana bande ko bakolanda biso na tango avant to kota na témoignage biso. Bon, liloba ezali kaka ke nzambe apambola bandeko nyonso bazwi grâce ya kolanda émission oyo malgré que toza na kati ya retraite mais nous sommes obligés à kotika vidité sur le terrain to juste ce moment oyo pona koleka kotia émission na kanti omona mwana okende classe aza na nzela na ya kokende classe mais tokangi ye parce que a sa l'émission après akei na ye classe donc nous sommes obligés à koyebisa bana nzambe nyonso ba partager émission oyo eza émission moko évangélique ezoko édifier pe ezali kopesa batu méthode comment prier et puis koyeba ba stratégie à diable pour ba correcture lorsque ba calcul na yo et kozala compliqué na vie ton vie de prière. Mais parce que Timothée bonne nouvelle hein. Ça une bonne nouvelle. Ah bon? Na ebité maman. Na vanda kabo na kaka téléphone sonné nani famille a il y a sœur merveille benginga. Ah bon? Benginga. Ah gloire à Dieu, gloire à Dieu. So ba benyo eza malamu. Na ebité. Solo mingi. OK. Mo beteli nga le solo te maman. Ah masolo akati te. Masolo ya kati, masolo akati. Yes. Ah papa Timothée. Voilà mais j'ai aimé ba benga kinga to suite en solo là. Mais ce que je retiens, balingi omingi. Vraiment. Bah c'est pe na musala bazota la ka merveille. Azo misun mais babotoli été. Te babotoli nga été parce que. Pour ça qu'on a plus merveille en poignée papa. Bon, nazo kangama na ye parce que za mwana. Intérêt pour azampate. Lorsque azampate, voilà. Ko la pesibiso ngolu yako muni pasteur musato sala kaisa musala yako encadrer pasteur euti na mo bergerie. Donc c'est un berger o yazo ko encadrer bibwele ba meme ba ngombe azali moboko ya ba bibwele. Lorsque babengi biso pasteur sabi ko la pesibiso ba mpate na ye donc batu na to gérer bango. Alors nga za mona musala ya kolo Yesu. Donc kolo Yesu apesi nga mpate ko la merveille na gérer. Donc na kolinga tembe ba ekota na kate merveille lorsque tokomona na kate évangile omona batu mi bandeko babwaka bango lokola ka ya merveille et komaki na moment moko batu batiki baboyi. Mais soki nzamba zaka nzambe na yo to lobakango na makam na biso na ba prière na ba église était ya maka ata ba bwaki yo kola kolokota yo. Donc merveille azala kile ya frère Didier mais lelo azali susu leki kaka ya frère Didier te à travers Jésus ba yamba mina mitema ya bande konyonso oyo ba yambi témoignage na ye lorsque azalaki na monde wana makamia ya pratikaki pe nkolo akangolier et témoignage à merveille sali que famille à merveille lelo soki ba bengi za gloire à Dieu ngape na yamba ki ndeko moko azolanda biso na kati ya famille à merveille aza na Belgique na pese mbote mingi na komona Yesu et na lingi bango mingi po bango balinga nga mingi à cause ya frère Didier kolinga émission kolinga témoignage ya frère baby pe kolinga Yesu Christo lelo toye kolinga mapena mitema na bango. Voilà lelo soka bengio à cause que Jésus lui-même azana kati ya likambango. Vraiment c'est un bon famille oyo bazalaka vraiment na motema pe na bomoto ya malamu. Kingi koti na monde ya basali makamna so batindi po pasteur comme ba kitoko. Ba pasteur bolingane so il y a basali makambo déjà. Moi pasteur akomi ko bongisa maloba tout verset biblique ezanga te. Bon, normalement nzamba pesi biso maloba ya kimia. Kimia elingi kolobaki ata ozana pasi garder toujours position na yo wana kimia. Ningo bateke no nde na lobi bongo ke no frère Didier atindeli ngambongo nde ezopesa ngai esengo akoloba te to atindeli ngai loto famille à merveille te surprise ezaka ndenge babengi wana esali bien mpo nga mpe abengaki nga na kote na nga aseskizaki à contraire ya bacondition ndenge elekaki mais nanu todéveloppe nelo monte donc ça dit que abengaki nga mpo asexcuse normalement et puis le ligne ya témoignage ndenge ezoleka
et pendant bango ezaki obstacle que non papa pourquoi moi na ko bima boina témoignage sans permission na biso alors nga pe na lobaki eloko mona bino ne bande na biso mission na baki ezelo mo ezole kate ke toza na contact na famille toyokani ke po témoignage à moi ne bima mais à cause que ngaite les nazarenté moi na emoko atala ki habité papa ce qui le longa na sambwe eza réputation na baby po famille le tikinga à cause ya misala oyo babosani ke ezalaki ligne na bango eponaki nga na bota manaki ndoki lelo na pratiquer kindoki pe kindoki wana stade ebwaka nga na nzela alors eloko moko merveille abane ko insister na kata témoignage na lobby soki lelo ya Didier akore bwaka ngata na balabala famille ko bwaka ngata na balabala mais eponelaki nga nzambe pe nzambe lelo akangoli ngai soki lelo naza misala ngote famille bwaki nga famille boyi ngai à cause ya misala o nazaki nango siko Yesu akangolinga pona témoigner Yesu wana eloko nini kozanga pona témoigner donc merveille était ngate na senga ki merveille témoigner ezate les maman Tiffany to les Nazaréens et senga ki ngake papa to moni mwana wana boye to toyiki lisolo na éteint yo mo posa ki surpris donc yo yebaki no merveille était oyaki kozwa kaka témoignage ya frère baby et merveille mo kwa sengi abiki non maman naza na témoignage o esengi na témoigner ngabu na bi non oza préparer na maman témoignage c'est habiter nazo ko témoigner c'est alors que to luka même mécanisme et la manière ko lata pour na moment na aleka na témoignage na parce que lorsque na ibisi asala ngote mais moi na bi non je vais témoigner mon Jésus alors na lina témoigner Yesu pena la sa valeur ya Yesu na batu nyonso oyo bakolanda témoignage nanga c'est ça ici comme makambo oyo e bandaki voilà. Et puis famille nae ba ko sutuka déjà que témoignage les donc ce n'est pas ma volonté oui ba senga ngana kata témoignage na albaki ezaki décision à famille ba bengi nani frère du Dieu ba ebisé non mais il faut kata témoignage parce que otazo kendezo kenina tellement en profondeur il faut kata témoignage bon ngate mna kangola ki merveille c'est Jésus mta kangola ki merveille ngate mna tini merveille à témoigner c'est Jésus a convaincu merveille pour témoigner donc ceux qui n'a si Jésus merveille à kata témoigner soit ça na kata délivrance bon ceux qui le merveille à se retrouver sur la misalana le même famille ba boire kaka alors Jésus a le côté kaka bonjon c'est ma boka Jésus malamu Yesu mo ka décider Nicolas merveille pour moi bon okangisa ngai eza mbala liboso te salama na Bible ba Paul bakanga bango ba Pierre bakanga bango pour na Jésus je suis d'accord donc je suis d'accord à cause de Jésus maman Tiffany important comme abendani makambo nyonso oyo na combat na ministère na kimia non maman Tiffany na lobaka pona nyonso na kondima boloko te parce que eza ko si sa réputation à mutu mais à cause de Jésus dans la vie je suis prêt de mourir même bana na bakena na ngomba et tout na banzela tout na ba prière na sa bango même l'église na sa bango au moins que ngana za même attendre ba kuluna ba renebo nazo ke na mundi mitu na okamba prière kuluna yene le kuma kota na kishasa partout na balimatation ekoti non je ne ko lingate mundimi tom pata nzambe ko simbaye ata za makasti mama Tiffany na obundaka na makazi na zana ba bandana na mobateli sima ba pate ba panda yo se ba yo bundisa mpate yo ndima obunda mais OK na ba ngomba pinda bo to ça ba en église ba bandi ba koti oui ce n'est pas la première fois ça et ça melanga déjà et ça melanga déjà na défendre l'église bakanisi na zoko bunda na bana kasi na nganzo za bakuluna bakote la biso bazoleka boye bakoti nzamba za nzamba mawa mbule za te likolo nzamba sala miracle akiti sambula batu lokwa na totola ki église te bakimi bakoti na permanence lorsque ngana zotuna awa bozokima ata kiti bokuke ko zwate kuna bovandela nini mbala mona zotuna boye kuluna ekokota alors baninga bataki ba on a kata permanence na bunanga moko na kamwa so makasa on yutaka wapi na beta bakuluna plus de 10 na 4 églises 10 kuluna dikuna baza muke parce bazaki belé ba panzame ba voiture nazaki nango nazina moi ba voiture nanga bakimbambala nazala nango na banda otambwa na ba panza ba vitre blo nyuso église ebi quartier yebi témoignage wana le kabongo donc nako tika te mpate bisika zali
yo kuluna yo mutu amabeto likambo ko melesa kenga nazali. Mais au comme na niveau ni na délivrance ici déjà au comme na niveau ni tape. Bon, délivrance maman tu fani na vie à mutu ici la kate. Délivrance ici la kate, délivrance continuaka. Délivrance continue pourquoi parce que on a chaque jour toza délivrer déjà pas dans Nzambe mais to priaka tout moment ko lokangolanga ko lo memanga na dimension donc tant ozo senga ba dimension mutazo kola il faut ngolupe kati na ekola donc délivrance et kendaka na kata vie à mutu. Merci. Na selon ba domaine différent. Mais délivrance na ezo kende très bien yo moko ko visiter nazo mona ba tesanga non. Serme vena choni ni. Natia yo. Bien to comment bande quoi? Serme. Pardon papa micro. Ah merci. Serme Boni. Bien ouais Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Ça va sinon? Bien. Na uniforme. Au bongane na uniforme bon. Hein? Ya bien mon laisse dans le bassin. Qu'est-ce que monde to tunité? Uniforme pe na jeep nango ne loko na likolo. Batu na saki ndisiko. Oh naza na saki. Na moi quest. Ba pesa na saki ponga na ndi matin hein. Saki. Saki pe nozo kende pe classe o kota pe tangi. Ah. C'est bien. Il y a Calvin Klein. Ah, c'est un merveille. On comprend un peu en ma classe. Ah, dans 3e, 4e, si la classe ne comprend pas. Non. Tu vas pas qu'il documente ici ça maëlle. Et bandaka aussi ça mais na ko ko annoncer ba grand frère ba eba ki merveille zoba. Na présenter bino bazo postuler comme bidel général école et des prix première humanité. Ah. Bah tu as nan bidel général et bali première humanité. Nani ABC. To kinda classe ba para ba kena présenter na réunion ba ebi na kendaka. Tozana ba sien na ba autre frère ba kendaka. Ba sien ba kenda la place non. Te na réunion ba part. Ba kenda présenter. Yo na kenda pona. Papa bienvenue. Az ancien. Oui. Yende papa tika po kenda makamna. Oui. Siko abi ba cho bidel. Oui. Awani za force mususuté. To simbe loté. Avec Dieu nous ferons des exploits. On nous a annoncé que ma famille va être comme un bidel général. Ma Tiffany Ali on ba me manga. Nous tozaka na maître mort on a ça mon kilo c'est le seul Dieu suprême. Nan. Nzambe elola. Parce que Nzambe o akangoli ngai balobi esika na so tali mokanda neza na matie. Ndako tonga mil kolangomba. Eza moyen te okanga parce que ata on peut payer longolelo kwa na emona naka elo kwa vinanga etonga mina olikolangomba ta baye bakanga suka sani efumwami basana ba selon yo mosko nous moi comme so bidel général y école mo ko bana maternelle ti matati l'école et ça ne tipo nani na ya bakiti na ba mesa ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba. La minute on a 4 à peine à 4 à 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi mon kio dans un agence mon boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Na ke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna
biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Mais l'autre bamoni pour bamoni nini, bamoni couronne, bamoni nini. Pour ne le bamoni parce que bamoni capacité. Capacité non. Parce que ba prof mais calmement tanga balandara moto aza sage binenge nyakolo aza courage na ba réunion na ba défense à redéfendre école. Ya wana nde pusaka ba maître ya école ba s'approcher na élève. Bataille qui m'a été hein. Exact appelle le compte parce que ça zobo que ça ni kuna. Est-ce que ça m'a été? Na salle invitation na moi. Hein? Na invitaka teza dona biso famille. On inventa nante. O sa vanta. To mona ka diplôme na suka. Est-ce que ozwa pe? Na kozwa. Po ba mso ka sekibana ba otanga libanda tout ça sur mtani banda famille a ozwa te. Ba miko aussi. Mati Fani ya a mona pena bulletin. Ah, Mati Fani. Toza kana mokili. To ba big bleu. Non. Big bleu. Merci le bien ba maman ou Orlando bato balingaka yo o ba Orlando pour nous annoncer que classe hein. Na pesi merci na Mati Fani on te permettre ngana les gazou na les nazariennes na moni ba jour eleke belé. Na pesi na bande ko na nganyo surtout o besoin opportunité ya ko mona sous ser merveille. Ko mona sous pasteur Timothée na plateau. Na pesi merci na pesi na nzambe o permettre que les lombule beta appelle le peto. Ça l'émission Oyo pour na kolo na pesi merci. Merci na combien melo kaé? Sac. Problème. Au sac c'est en merveille à bandi classe. C'est en merveille que on passe to suka ki. Oui. Ouais. To suka ki tam na katia. Bakam on a ndai ko démontrer et pas ba pasteur. Le col ba milimo, ba PV, ba message. C'est par là qu'il y a soukaki. Mais bato tout ni ti pasteur au lobaki Barcelone. Babiye ko tala physiquement yo lobi ki yo zaki mais nani na se kuno zaki na sama zaki Chikidina. Ozaki supérieur na it. Mais babiye na bomoto ana mokila bomoto ana mbongo koleka yo zaki na ni. Nga zaki na respect. Ya zaki na mbongo mais surtout kutane visa fois à la soumis. Maman ngai yo za ko zoka respect yo le kakende na grade ya le kinga na mbongo mais grade no ko ko bimso na mokilité ko o mona pe na possible yo respect le kakeka na ba respect pesa ya le kakeka na mokila René à part ça ni sur le kake rien du tout. Comment est-ce que Moussa va gagner notre ni nous gagner notre on a gagné qui est qui école ici mémoire nanga parce que n'a pas arrêté le roi mutu physique qui va penser on va enseigner qu'il est au-delà au moins yo gazeli
Organiser ngana lo ban makanisa ngela contrat. Pela oyo zo kanisa ko ba jeune fille. Ba kanisa ba sa menga makanisa ne ya ngadi ya mutu. Ya kani. Ngana raison ndaka na tala situation na koma na ngo. Na sita soso na mimi kwa mbete moral na nga mom na pesa passe. Na pesa pasteur pasteur. On zo pasteur moni ça ne va pas que c'est lâcher na. Parce que ils ont des problèmes ne ya ngai. Réflexion il faut défendre parce que vous réfléchir ou bien te bon ils a bien parce que ma cantine ils ont raisonné bien Babylone est nini yo mona ko raisonner bien au kotanga penanga na raisonnable na raisonnable c'est impossible on t'a détecter au raisonnement na ezakati na mutu misala ko sala ne le bara o mutu raisonnera loko la sérieux responsable zate na raisonnable batu ba le babon baza bato ke ba hein. Ah, le papa va te expliquer mon raisonnement. Et ça, de son raisonnement, salimba, mon et mon ligambo est la salion raisonnant qui a. Tes amis sont raisonnant, na bala, na raisonnant kana, salion zambe makasi, na raisonnant ka, na zaravu tu munene na mboka. Et on va via ba de beleza à bloquer. Maloba, pouvoir eza maloba. Zamba total na création zamba kela na asombe ba ciment te ba brique te ba clé kana ndia malo yozo lo ba pona sengo mais oyebi ofandi ne ciment yozo lo ba peut-être par sentiment o comme na l'âge o sanza zamba na âge na monabo o leki yango ozo mata poani o lo ba comme par sentiment ba tout o ba tambola na ba récupérer ba ke ba utiliser peut-être zamba pa molo kala yo moko mkonzo to mona l'autre. Dans mon cause non ko expérimenter cause dans le monde des ténèbres et puis ça ma prudence est belée. Oui. Merci to continue na témoignage na yo à vous. Merci moi tu fais pour na parole. La témoignage na nazolobela sur le monde de sirène. Et bien partout na sirène azanan. Sirène azamutu oyo afanda na mai. Sirène talingaka vie oyo ba show. C'est là ce que je mona c'est comme chaud parce que c'est qu'il y a mon connabiso va transmettre à Diana katisika le collecteur on a zala qui na maladie oyo esprit o posséda qui nga shekedinya na banda ki ko salela ngo na nda ko salela ngo ko zo balance ya batu ko sala ba mabe vraiment cause kokota na kati ya ba pasteur ko bimisa de faux messages ko baby ça vraiment makambo belé na koma ki loko la ridiculiser na baby ça ki réputation ya grand frère na ngai famille ya moi si na ba koma ki ko mena na zaki vraiment troublé comme troublé nezembele ko mituna est-ce que nga vraiment nga moko skonda ki bomo na mido est-ce que nga vanga ni na za kati église na mituna. Est-ce que nga va me venir mika est-ce que nzambo kangola ngai nanda reposer ba question na tronc. Il y a un jour et tombé grand frère nanga à mon aka numéro paille parce que ton message bengi pasteur Timothée Moulay paille à mon numéro paille o ezali 0 nazaki lokwa na malena nda ko mituna nzambe est-ce que nga peine ce qu'on a ki mulimo ki bondoki tena mulimo ki bomu na mitu nzambe ngai ngandi na komi na ba degro na zana est-ce que organisation na capacité ko benda ngai sous na mitu na zo mitu na balobi oyaye ataza na kati ya pasi nzamba lukaka toujours lokola Jérémie onzamba lobi ayebisa ke na yeba ki depuis libuma mama na OK na pona ki opono salela le même qui nzamba pona ki ngape n'a servi tant de 9 ans n'a servi tant oyo na kati ya diable et les autres étant na salela jo moro na zaki sibu na moni grand frère na ngai na mutuka o ozozo na linga kintende na za ozozo kin no yokipan lokwa tubinga mbina ndikole atika ba krokodito ba ndiko lobelanga siko na tona kinga ona vanda kazi ntoke peto tozozo iso kini esika mutu oyo asocia kiyo na makambo na binga na linga kaete siko linga kaende niko lobela linga tata mo semna te oh nande
na linga na banda ko linga et maintenant ko yina ti asa créature nzambe mais la détester. Pourquoi? O asalanga so na kutana na opportunité de délivrance ta boma vie nanga o ya malamu na nga na mona otenanga peut-être so na mona délivrance te nga na kufa bon na butu boyokana na moi boyokana te. Non, na lobi ndenge na komi boy. Na alors courir koki o le canal soutenga nae. Mais le billet ba no zone chose wana ozaki na délivrer obi olinga kaiti. Oui, parce que ye azo ke ndolo kwa afuli mutema mutafuli mubazo pona tant tozonga parce que il y a ba lié muso c'est à garder na ba puissance. Le roi ba commune les a ba lié ils a gardé na ba puissance fallait na zone comme si réclamation zone sanga tina king pona to traduire mission. Alors s'il vous plaît sœur Merveille to comment wana na place où bazon c'est que kin pour la délivrance. Mais na tout na est-ce que na bo moto botan vous avez qui non délivré te bon non solo na tante na wana on appelle ça quand introduire quoi na kin. Non. Na butu bi wando solo te. Wando solo. Na butu bo solo là. Oui. Bien. Oui. Na moi bo solo te. Comment to solo ninga za moi la ya za petro ko to so ni na téléphone. Non. Ngai na tiko si ma téléphone na 3e. Ma solo téléphone na clôtura. Si na comme na ndenge na zabu. Si ma téléphone te. Na butu wando solo na ni na netinde. Le na ba mission. Je l'ai expliqué. Il le quoi intermédiaire. Le quoi nzela moka fallait salama. Parce que o yanga ezaki ya makila. Al le quoi papa nanga. Makila mute réclamaki nga parce que baki nanga te famille na bangonde et réclamaki na génération boy moi na kinga na ko bota ma ko servir mutu boy fallait monter initier. Tant on initié à fond on les porte il y a abani au sala na mais ndé yo zate est-ce que qui tu as des tikala na mwana mususu abota ba chai so qui ba tiango eza ba ko manipuler pe vina voilà pona balobi nzamba pesi biso bokoni ya ko bebisa bikeko ya bal ndenge na bimi wana sauver pe bandeko nanga fona détruire kit wana soki na tiki yango de succession de succession to réussir te na ba vie to remonte na grandeur te to remonte élévation te eza na devoir que to buka kiti oyo eza bondoki sima to mona gloire nzambe. Merci tozongi na témoignage na yo place osukaki na église. Oui. On va voilà. Na église on va na mituna nzambe est-ce que yo posa capacité nazo minimiser nzambe est-ce que nzambe yo posa na capacité yo pesa na délivrance. Parce que nga makasi nanga na bando pasete ke nzamba exista. Talo bandi na de 9 ans au colna. Au moins na no bola nzambe ti. Ata makamno nzamba zo épargner yo na taliote. Na banonzi mate ke nzambe pas exista. Na mi lobela nga kande mudunyo so taloba. Nzambe est-ce que yo un jour au cours de vraie vie nanga nous ont mis poser. Mais on a un peu mbangu tozongi place tosukaki na église place ozoko utiliser ba pasteur. Oui, c'est par là que Nazak ko s'introduire pour l'église parce que makambo na ndolo bana l'église. Après on sa ba mission na. Oui. Tant to bandi bon na mon grand frère nanga koti. Na l'église on a ndako s'introduire et là l'église ya misikate. L'église na l'église moko pembeni ba voisine ba église ya milimo oto yebi kaka grand frère nanga mais on va fozonga ki na mo va mutalinga ngana grand frère nanga to koma nyau pour na nyau soit ye o sa dit formateur ça qui ne seconde ni faut si là o merveilleux fozonga na zonga na qui ne pas na o foz o zonga pas na parce que les gens ont la fin de côté. Au fozo, un big problème. Est-ce qu'on a tout mis aux gens et pas un an? Le quoi bandeko bazola nanga aux ans à pays étrangers aux ans malade au local nanga na zaki nango. Au réputation nanga pe bebaki. Le monde mobima ba ebi merveille les gars tina ba radio. Et le rezanga ba réseaux sociaux ba kanga photo ba publier tout le monde ba ebi merveille. Monde mobimba
so pese merveille ndokana koba kolaki so vers tingi sika tozalaki pona nzambe bayebaki au point nzambe alobi oyo azokobala mbe akontinue na mabe oyo azokobala mbolamu nzambe alobi teya moto sango malamu soki andimi te tika parceke nga nano ezalaki liteya nono etutaki nga te bandaki koloba lokwa koconvaincre motema na nga na ndimela nzambe bazoconvaincre ndime mais ezalaki no tante epesamaki no te mava ndimela nzambe ezwa lokwa moko tana ne permetaki te nakoki otika olache mission parce que okoki otika nani okoki otika kuna soki moto azalaki okoki nini otiki nsima yo obimi nerve etike salela nzambe oza na badon salela nzambe nayoka nanga ndeka tovandi bo nayoki yaki atanga na telema etikali ya nanga yakina nsima bayopesanga numéro ozwa numéro obenga pasteur nganaki obenga pasteur Didier wana église esika tozalaki nganaki obenga pasteur ozwa numéro pasteur Didier tezwa numéro bapesi nga 089 99 27 616 naloka numéro boye la parole de votre correspond est pas disponible navandi vraiment na essayer sous numéro esimba te namoni mwana kasi na ngai na eseki oyebisa papa o papa boyaki neotindela ye maloba bon lokwa moninga so bapekisanga na mwana nyata ndako neza te mwana sele boza lokwa nazaki condamné l'église et on y attendaka pasteur te ndako grand frère bilioko nyonso tu ya ngai ezalaki na kati église bainterdiraki nga nani ata ndako parce que nazo raisonner pona nga nakende kuna oke kuna nakoka na moto aemilie nga te malgré cette emiliaki nga leki bomoto boye nde nakomi boye nakoka humiliation te nakoka mpe mpasi na vi na nga te nakoma boye mwasi ya grand frère abandi kolobela ngai bwena boye sesi alobe nafandi mais c'est en merveille papa c'est ok mais c'est comme si l'âme soupe on a simbi 5 non c'est comme ça sauter témoignage non na sauter te na besika nazali tant nazoki na sika nazalaki ko parler ba bwena boy esili ba opesanga susu deuxième mission naki okoluka l'étoile ya basi vierge l'étoile ya basi ya divisi na mokilo kuta moi c'est vierge loba satana aza na baproblème asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habiter que vous accepterez biso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens
Okay? Famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens, news, n'engue ba combien wana, au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc, il faut s'abonner. Ou bien s'abonner. Ou bien de quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bible en colo. Bible la certifiée. Bible la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moulay zate, donc ba témoignage au Landio, table sainte au Landier, mission ka au Landa oyo, attaque au Landier amuke oyo. Donc cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage. Kazo landarawana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage zawana. Parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Biso tozoye